Yaya makambo mususu elekaka na vie soki babeteli yo ozokanisa lokola lokuta ozokanisa lokola fiction mais kaka soki esalami na vie na yo kaka soki esalami na proche na yo nde okocomprendre makambo ebele oyo tosalaka na mokili ezalaka baréalité ntango olobaka a quelque chose malheur est bon ezalaka malamu to ezalaka mabe. Papa Fiston beta lisolo na ngai na miniti oyo nazali na Belgique. Nga nakoma na Belgique na bana na ngai mibale par miracle. Nakoma na Belgique na bana mibale par miracle. Bana mibale mususu bana Kinshasa kala mingi te bazokoya na cadre de regroupement familial. Mbongo nazwa wapi? Mobile na ngai akufa na Angola. Aye kopesa biso mbongo tokende poto. C'est très difficile. Papa Fiston, bon salaka attention, beta lisolo pona openyaka batu mususu. Makambu oyo, o cousin bengisi yo, o cousin bi tika musala na yo, yaka na poto. Tika musala na yo, yaka na Angola. Yak tika musala na osala boy. Ezalaka makambu ya bien te, po ezalaka na ba conséquences ya kosaka na te. Papa Fiston, cousin na ngai, cousin ya mobile na ngai benga yake na Angola. Akoma na Angola, mobali calvaire, mobali akufa na Angola. Atika via kitoko tele komé na République démocratique du Congo na Kinshasa, Papa Fiston. Histoire oyo epesinga mutuku soit ya boko taboka histoire ya ndeko oyo. Mbote na bino bandeko balandi ya radio loko télévision bisika nyos tu bozwami. Merci na confiance pe fidélité bozali ko continuer ko pesa programme oyo radio lokole masolo. Ya tous abonné ko tous s'abonner à la radio locale télévision, tous on a besoin au comme à 50 000 membres. Pourquoi est-ce qu'on traîne pour au comme à 50 000 membres? On peut le faire. Na volonté na yo, tout na papa pembeni, maman pembeni, ya moi si ya mobile, est-ce qu'on s'abonne? Bato ba ike do tala mais pas qu'on s'abonner, c'est tout un problème. Ya tout s'abonner comme ça le plaisir. Bon on a tata c'est qui vraiment tout s'abonner. Tant communauté ozo comme munene, bande ko ba ozo appelle libiki par tous les moyens. Est-ce qu'on comprendre? Voilà. Biso to kobetela yaya ebandaki bongo na République démocratique du Congo ekei na Angola esika puis base ya masolo ezali na Luanda et puis kosuka bongo na Belgique. Papa Fiston na miti oyo to na Belgique na Bruxelles kasi yoka lisolo. Papa Fiston tozalaki na Kinshasa mobile nanga azalaki débrouillard a débrouillaka na ye akendaka ba cop na ye to monaka moi katuku bianza ndeko lobra makasa nkembe monanaka makasa ya nkembo e monanaka mobile kuto apesa ngai mbongo mona bon nakendaka Brazzaville na soma puta nazalaki parmi ba mama oyo batekaka ba puta na beach ngobila wana na beach bakendaka Brazza soma puta aye koteka ba super soso no mama na l'autre ba noa ça va ça marche. Na o mobile nanga soka ye nango nga pe na ye nango do évidemment c'est très bon to sangisi mbongo to sali provision to bandai ko sala économie pas Fiston pona ko kendeka ka poto no bika biso no surtout bato ba indo fa kumputu to sala ki na bana 4 to sala bana 4 ya liboso asakoli mwandambu mais moins de 18 ans kaka ya mi balé ya mi satu et puis à 4e asali bébé o asali ki na ba 2 ans moko boye. Papa Fiston, tu vendaka la jour bo téléphone eleli na Angola parce que ba cousin ya mobile nangai azalaka na Angola. Cousin na soka bengi, oh cousin boni, ozole Satan na Kinshasa wana cousin mobile nanga azobenga mobile nanga. Papa Fiston to bana ko futi na bandal. Ndaku ya 2 chambres salon, ça va. Cousin Angola na kobenga mais cousin yo sa nini kuna yo za ka courager na ba courage na osoko ya Angola en tout cas okomona ko pafuka donc ozo mbongo double ko sakala te yo il faut ko ya Angola il faut ya Angola siko mobile ngata ko isanga tala cousin nga zo benga ngala kina Angola bo ekune za vie za très bien papa Fiston nga intuition banda ko sala makantange sana ba papa Angola oyo toyoka ata entrepreneur na ebité oh non ata nzongo inene za ka problème Angola oyo toyoka o Angola ezaka problème kuna yo ke Angola ko sala nini kuna to bunda ka ndeto ya muke oyo to kendele poto kaka a partir ya Kinshasa awa kutu na Kinshasa connexion ezali makasi kolekata na balwanda wana te alors entre parenthèses na ko rappeler ça ki bino boyi soki olingo kende Kinshasa po boyebi yango ba tracasserie za la makasi na aéroport na biso ya njili wana benga biso awa na radio lokole o bengi biso toko arranger pour na yo tango okita na aéroport bazio na pied d'avion bien bajie ba garde ko ba hôtesse
bakena on a salon d'honneur, salon ba diplomate yaya. Ozomela moi sucré, moi champagne, bazui passeport na yo, baki ko remplir la formalité. Ce que silisinde oye kozonga. Yaya, bakozona pe d'avion bakena otikuna na salon d'honneur, basalo ba formalité. O koti na mutuka présidentielle yaya, oketi ba misoti libanda bandeko baziyo. Tanga kozonga pe ndenge moko. Ozala ndeko na Kinshasa. Ya osala Kinshasa, olingo zonga poto, olingo zonga fwe, olingo voyage na aéroport international Njili. Yaya, benga biso. Bakozo libanda aéroport. Sécurité, tracasserie wana fongola ezate. Ba memba bagage na yo ekoti ya bien sécurité ko sakanate. Wala cadeau to ba landi, bandimi ya radio lokole télévision. Vous comprenez? Benga biso soko lingo kende tope olingi ozonga partir aéroport ya Njili. Voilà, tozongi na disolo. Papa Fiston ngai, nesi mobali metoko kende ka poto partir ko to mbala bité, bino basi boyoka kate. Tikana kende ndenge cousin insister, tala cousin nga zo yakin a pena ba pire. Ndenge a insisté bo seke kuna ezali malamu. Siko cousin ngo pokende il faut combien? Mobile nanga sola na cousin na ye abaki na en tout cas so ya cousin comme awa zalata na $1000 moko na maboko na ngai. Na maboko na yo pardon, $1000 wa ça va départ au mona okende rapide. Cousin nanga bala kuna zala mwasi na ye azape na bana. Papa Fisto, tozalaki na économie to na ko bomba. Mbongo to na ko bomba ekomaki ba $8000 oyo to bomba na ndako. Bata kongo bazaka pe na mbongo omona kosenga ya tindalanga boy on dira sana iloko to dira ko falo bindo basala be kolobi yoka $8000 na tanda kwa bomba. Papa Fisto mbala nga kata $1500 oyo akokoma na okuna lokola substance. Bon, nalo baka si $8000 lokola $3000. Mususu wana bambonga mike na sutu wana machin koleka na nzela. Bref, mobali azui lokola $3000 afuti banzela tango akomaki na Luanda akomaki na $2000 na maboko na ye. Akeye pe papa cousin. Papa Fistonga na tikele kotola bana 4 Minerval ngai po ezalaki mobali nga biminga pe la binto sangisi e comme na mutuna ngai na ke dépense fina somba doki na comme lokola liboko moko. Na yebi ki mobali akei akiro bongsa avenir. Sake ko simba akobenga biso na Luanda poto ke debete to lukula poto nzela ya Luanda. Papa Fistonga mobali akei to so na mbali kaka desala kawana. Soka komi e komi ne surtout nini mapa mbongo bimisa nini boy bimisa bimisa siko stango akomi loka liboso kusa tunaki oye na combien mobali pa ki sa bino oye senga na $1000 na sana $1000 ça va cousin ya mobali nanga bandi ko utiliser mobali nanga ebi ke sana $1000 ti tangu $1000 so sili wana e komi ndé wa seka lobaka soki bopaya ye okoyamba na mai na jus. Mais si on a quelques jours, on continue à avoir la pompe à mela. Papa Fiston, tant que cousin a remarqué que Boba Langambong $1000 ou alors que Sili, Babakana et Bandi, nous avons dit que nous avons approché à l'obakité. Voilà un homme intelligent. Boba Langambong ah, maman, ngai bukolo bo no fanda pa ya cousin nga cousin ngo pa sa bon ça presque mais ngana mukolo da 2 ans asala mwasi na ina bana mais ngai mukolo et comme état pour lipa donc nazela herba kola muka e mobana bakei kelasi donc France ça tomba donc bien kakate o yebiso ki batu baso bengano na ndako na bango bakana ya mike bako banda ko sala soki pe cousin nga na yo yebai soki pa na ko yebate o yebate et moi c'est na montinga makam oh tango na yaki na longola ki $200 na kabeli cousine wa ya to banda ko sora très bien na Kinshasa na cousine wa tala comme na poto et comme makam na poto te l'Angola et comme makam. Tout le monde maltraitance et les gars qui trop na ndenge ya mukolo na si cousin te ça va d'ailleurs est-ce que moi ezali olukela ngai ndako voilà des pas fisto 6 mois ekoki d'après bango $1000 esili une année ekoki kuna ba ekolukela nga ndako na kei na vraiment mbongo muke nazalaki nango na futi o est-ce que osaki na mbongo lorsque mbongo ndako so pote moi sinanga mdatindeli ngai na futi waga pona lokola na ngolo bafuta mbongo ya 6 mois so pe 6 mois so pe ina futi 6 mois je crois na futi 6 mois na kote na ndaku moi bakiti moi mbetu musikaka moi bakude ba mike pas fisto
camarade nga seka musala ezali awa na Angola yaka okozwa boulot okogane double na mobali nanga regreta esika mobali nanga kende koluwe papa Fisto okolela mobali obenga nga en tout cas chérie ça ne va pas ti mbongo nyonso tout po abandi koke bona kopesa niveau ke dakala wenze atekelaka batu bapesaka quelque chose oh mobali na Kinshasa azalaki déjà moi mutu azalaki na mutuka na ye donc viezaki déjà ça va mais kuna comme lokola babenga oni porteur lumbila toyebi ke mboka mopaya okosala musala nyonso tout mais eza na misala mususu okoyi po kosala ngo peka te papa Fisto mobali wadi kosenga mbongo ekomelinga mutu awa nafutela bana minerva nafuta mbongo ndako okomona moya mwa $100 mwa $50 ekendaka suna Angola doki casse tête osakala te mais soko na mituni mais papa mais kusana lobaki so okomi kuna musala ezali ya bien mais ndenge ni musala ngaka boye ndenge ni tisiko so musala balonga te kanga natindaka mbongo ekomi lokwa ninga na komi mobali komi mwasi en tout cas ça ne va pas qu'est-ce qui ne va pas comme ça mama na zoyebisa yo awa cousin wana akosaki ngana yebite eloko de so cousin na esangana ya Angola yaya salaka angele babengaka oto kende ya esika musala ezali yaya il faut réfléchir avant d'agir poto ezali paradis te Afrique du Sud ezali paradis te Angola ezali paradis te il y a des gens qui vivent mieux au Congo par rapport à Badbana poto il y a des gens qui vivent mieux au Congo par rapport à Badbana Afrique du Sud Angola nous n'en parlons pas est-ce que komi to peni aux radio le couler telanga ba j'aime partager papa vous tellement natini bongo trop je me suis dit ah mibali va rappeler en est-ce que mobali oh pena azui moi cité comment ye avec la grand d'esprit ngana tinda mbongo machin ye ali na mwasi mkuna seka zuka mwasi na ngape aromona scène ngana osala ye papa Fisto na kangisa mbongo na zo bana mibale ya suka oya 4 bana oya ba mikola tiki bango batikali et pas koko na bango oya mibale wana na kangi na futa ba mbongo ngamo pona kata Angola so futa soki ngamo ko $800 bala soki $600 dépenser mbongo tina koma na Angola tango na koma na Angola na frontière wana na kata kuna na benga mbala na frontière awa ya kozwanga okomi na Angola osali nanga ni safa premier il n'avait pas les choses c'est mon mari mobala yati wana azwa biso tokenda papa Fisto na studio ce que mbola ndo futela na lela na ba papa yo to futela awa na ndako mapango sala sangisa wana ba fulu quelque papa bon na lobi na ndenge mabete ata bato bafanda ka besika reculer na Kinshasa kutu bien natali mobali na ngai ndenge komi na regrette na bi fala ki pa na ngo fala tika mobala na loba ya solo fala ka tala tunda tike azonga na ye papa Fisto salité à kosakana te alors je n'ai pas le choix azaka tata bana na koti wana to bandi ko fanda wana quelle difficulté moi mbongo na ina omukia papa Fisto et que ça là mobala ça il y a moi 200 Angola moi 200 demi nenga kena aibe moi tactique ya ba wende wana garande zalaka non moi c'est pas faux à côté wende papa Fisto balukelanga mo espace wana mwanda mablo laki na wana sombi wana na bandi côté kana wende to andi ko sala ngo ouais net na mobala na to teka ensemble to bundaka papa Fisto yo sala presque une année ba 10 mois moko boye tolongo na ndako wana tozui mwa ndako ya 2 chambres salon esika peka ya bien te mais moi bien par rapport to futi 6 mois to futi 6 mois siko to bali ko continuer ko teka machin ka desala ka wana ngape portugais mo bulu entre temps mobile déjà bunda ki mo muke abimsa déjà BI benga ngo billet BI na mukanda na passeport papa Fisto na komi 6 mois tokele ba 7 mois mobali abandinga maladi mobali kuna typhoïde na kamwa kite typhoïde ko c'est parce que esika mobali na ko vanda ba microbe ekota ba Fisto esika na okosepla na ngote ata nani ata kutu shega ko boyo la esika wana ngana imamo zo insister bo esika ngotani na ba Fisto esika wana ya ngote mais pour na kaka sushi ya libala bolingo na ko mobali nanga na ndimaki epita ko lunga wana. Tant comme si que ya moi bien par rapport à kuna, je crois que maladie wana ekota qui se manifeste ba kana mo bal hôpital. O ba kangina typhoïde c'est lia misisa ya kosakana te lia mitopo et comme soki pe aigu. Ba bada ko traiter mo bala côté hôpital.
Papa Fiston nga na yeba itike na Angola, ezalaka lokola en Afrique du Sud, ezalaka lokola poto, garde malade azalaka te. Soki mutu akota l'hôpital, ici je parle l'hôpital général ya Luanda, mobali na nga akota kuna. Era visite na Tongo, era visite na poko wa 15 heures wana. Papa Fiston nga na Tongo mwana ki tala mobali ezate. Nakenda kotala mobali kaka na ba après-midi pona Tongo ifona kende na tika bana kela sina kende koteka yango na zo mwaka tuku bianza pona to service note moyen te. Difficulté Papa Fiston, difficulté toléré déjà étape o na Kinshasa. To ko bangi étape mususu mais ezongeli biso na Luanda. Na habika no ça va pour mais to bamboka mopaya e kusimba kaka to bunda kaka. To bunda kaka. Tamba na koto hôpital. Papa Fiston era visite kende kuna na zoela mobali bloka senga ya kulia e console na chambre elaki ba so 3 so 4 na chambre moko wala mibali ka ça va to solo la ka de sakana okende aller to solo li machin ka de sakana siko il faut otikela mutu téléphone na mboka ngo ya Angola bloka ya fake ezali trop Papa Fiston chargeur na sombe na Angola ezali fake okosomba chargeur bo 2 jours ekufi chargeur bo moi 2 jours ekufi emso sombi ko na ndako esa shooter alors na yakosomba chargeur moko original chargeur wana ngala bana ko zana na ndako na chargeur téléphone de père ki ba yiba yango omoni tango na koya na chargeur téléphone na mobile na ko fana pendant 1 heure du temps 2 heures na chargeur téléphone de tondi yango to solola jour mususu nazonga poto sona mobile nanga chaque fois nazongi moi toujours na tato sur téléphone ti téléphone est ko décharger je me suis sur la babi maman nazo banga est-ce que banga nini webi ke mon ba garçon zo ina bango wana 4 garçons wana moko akufaki ba ko longola ye ba ke na ye pesinga ko banga ko sakana te bango ba ina bango ba tifoid pas vient ba tifoid c'est vrai bien te oza mwana nzambe yo ko bika na yo Papa Fiston mobala komi ko bonga koma ide moi bien aliaka ye moko mo beso na ye omona na kutiete mobala ka non na douche au chocolat et puis ko zonga ça va. Deuxième jour na ke kuna wana ba batterie 3 na chambre consort ebi ke tant la visite poko wana zena moi sipe allié ça va mobala le na ke pe na suba sana na ke na tongo na poko na ngo kai to solakana mama makambo ekomi senga na dazo banga nini oyebi garçon mususu oyo so pembe voisin na nga wana oyebi ke po ya sala moko asala lokola fene wa mobali muto abetela ye lokola fene moko koninga na zolo ba mo so yemba oyebi ke na mona na ba 19 heures na moni kaka mutu kimia azo yemba te ya yembaka lobaka kimia boendeni na tayi na moni asala position moko ya bien te position bien te boendeni muto akabouche te boendeni Papa Fiston mobala yesinga nga moko na telema na bima na kena ko luka ba infirmière. Ba hôtel mutu mo aza kuna voisin na nga na asa pena bien te. Yango hôpital yango ya Luanda. Oui c'est vrai. Ba mboka presque mingi développé et ça la ba garde malade te. Mais ça la bouton à secours pembeni wana. Soko yika bientôt fini mbala moko ba infirmière ko ya na ba docteur. Soko bino ba bouton wana ezate. Communication ezate. Ba infirmière ba le craper soki na yebit. Ici c'est pas l'hôpital général à Luanda. Mais Bobo ba garde malade pour ani. Parce que na Congo tu garde malade za kana ngwana, soki amoni fort mouvement kimi mbango ki robenga ba docteur. Ba infirmier. Soko buna bouton secours ezate. Ero mo ate boutique bouton ndenge nini. Mobala watanga telemi ake ko benga ba infirmière, ba yeba tel ba bi muto sa déjà okufa. Wana mobala wa betela Papa Fiston. Papa na bangi ya mobala bi na bangi ya ko sakate bi garçon voisin nga yebi ke na benga ba infirmière nga mo na telema garçon akufi, garçon wana akufite. Garçon wana bata akufi bakena ye. Akufi oyebi ke ça va to weza ba 19 to sono ba 19 heures wana ça va. Ayesinga batterie na nga kute komi phone na nga komi lobat batterie lingi kangama. Landa li solo très bien. Na esa rabino chaque fois soki ndeko na son hôpital. Maman dans un hôpital, moi dans un hôpital, il faut qu'on s'embelle, il faut qu'on intercède, prier sans cesse. Papa Fiston, prier sans cesse en l'action de Osambela Banatonga Tipote. Joakatan, ya ko sopo makila autour ya mbeto ndeko na yo, autour ya hôpital wana oyo ya ko tenter akene musi. Ya ba kadi mpemba ba profitaka na ba hôpital fort, hôpital dans sika bala muté. Hôpital les sika oyo ba demo ba yaka ko tenter na ba infirmière ba zaka ba tomsala ba biya moko na ba docteur
yango azaka soki na docteur ya motema mabe akoleka yo pe infirmier ya motema mabe akoleka yo pe mais zalaka na okuta na mutu oyo ya motema malamu akosala o grâce pour l'équité. Voilà. Papa Fiston mbala singa no ba 19h bo phone nanga ezoke de lobat ezokanga ba décharger. Bon, j'ai compris er boko be tete phone ekangami na yebika non phone ya mobali nanga ekangami ça comme lobat tant que lobi na pourquoi na memela charger comme ça à charger. J'étais très à l'aise. Na tongo wana pe Papa Fiston na tongo wana na kena ngape musala na ke koteka no ka nezala kawana na soma quelque chose na tiki bana kelasi mais mobala esenga na mbela ngai na Thomson na zongi ndagu pe avant na lambeli ka nezala kawana ngai wana kutu na visite à 15h na kete na hôpital na kompe na hôpital Papa Fiston na ina Thomson na ngana kuanga na fufu Thomson na ngai na fufu na thermos na kota pe na chambre ici comme bal nanga sala ki wana na mbetu na epeza wana ngape na table kwa na fa na mwa kita na fa na ngape wana sikoyo na moi na mbetu wana babaki 6 mois 2 personnes bazongi sur la 4 sikoyo moko la laki wana na hebaki garçon wana wazaka wana bon na tuni pe na pesa pe mboto andimi ya ba fa na ngo wana ba otala ka ngamu tawlo bate na ngoloba. Mais ngana ngati lokola na moni mobali nanga te likolo ya mbetu na kati lokola peut-être ake ko sukola bon ndenge téléphone epesaka wana ndenge akenda ko sukola moko ye moko ça va parce qu'on a parlé avec lui hier très bien, il parlait très bien hier kutu mtakene ko benga ba infirmier ba ya kotala brano akufi et puis la fin la table 30 minutes avec qu'est-ce qui ne va pas, na bimi siko libanda na bimi libanda na reconnaître comme infirmière moko oyo moko ya ka pesa ba kisto ali wata mais na zo luka mobali nanga kuna azata mobali na yo na chambre numéro tant nani na mbetu numéro mais ye akufa ki lobi na ba 0h kende kuna kotala na liste c'est hôpital ya général ya Luanda ba bimisa liste ba kufa afishaka abi keta na liste kuna omona asala liste ba kufa ki Papa Fiston mai na makila esilinga na ina piscine na bilamba ina sala kaka na bilamba na ke kota na liste na moni kombo ya mbali nga akufaki na 0h akufi ndenge nini est-ce na hôpital oyo babomaka batu mobile je parle avec lui asala très bien asala bisanga na obanga kututa ndeko wana muso akufaki ye mutu akitaki atambola ke koluka ba infirmier ba ya kotala mutu bouger te akufi ndenge nini babo mbali nga to ndenge nini est-ce babomaka batu hôpital wana babomaka batu na ebiti mokili oma watema Papa Fiston na lela siko imagine mobile ngata ko hôpital tu yeba yeka sama ba fièvre mukie akobima na benga ta cousin na ite senga ko benga mutu na benga cousin na ite na seke no mobile sa maladi na kisasa na benga te na yeba ka mbala ko bonga na ye mais siko akufi mwana batu akufi famille na ye ngana ngola na famille te famille na oui moi si ya cousin mbalanga to solara to binemite mais to bantu côté na sila mayele na benga ndeko na ye cousin na ye bengisa na ngola wana keno ndeko na yo akufi ndenge nini est-ce qu'il était malade na expliquer yo pona nini ndeko alaki maladi oyebisinga ite et comme le wala ngambu na nga Papa Fiston et comme le wala ngambu na nga donc Nathalie na cousin wana ndenga bébé si vient mbal na ngai mbal qui très bien et c'était un monsieur na Kinshasa toi la vie a très bien comme un vie a pas si boyé et puis azoka nanga na mikiti ça Papa Fiston kama be ya kosaka to bengi Kinshasa to benga famille ngo ya Kinshasa on va consoler ngo ya mani mobali na kina bien Angola kuna yotango keye kuna ke obomi mobali et pas fina na ko mobali na nga ndenge nini pona nini famille ya mobali soki moi mobali akufi baloba toujours moi ça mobali et vice versa famille ya moi si pe soki mobali moi ça akufi ote ezaka mobali mtabomi akobomela ndenge nini. Je ne pas dire qu'il y a pas des hommes qui tuent leurs femmes. Je n'ai pas dit non plus que Basse Moussou Bomara, Mibal Nabango, et Zalakanango, mais il faut voir les cas. Papa Fiston maîtrise Wana, Tosala Matanga et Conso. Papa Fiston,
na banda ye kosala ekonzo mbongo ndambo na yaki na ngozalaki na oda banda ye koteka wana papa Fisto nga na kunda mobali na ngai nga moko na bimisa mbongo papa Fisto oda kina ngwana ndeko na ye apesa ata RNT oya bengisa mobali na nga na Luanda naloba nini oya mimela mobali na nga liwa apesa ata RNT papa Fisto benda batu matoi makambo cousin na ngai nini boy yaya tango papa Fisto tango lobaka ndeko na yo akayo koma ndoki na yo ozalaka na raison papa Fisto samiso ndoki ya mobali nanga nani cousin na yete ndeko na yete soki mobali nanga zalaki na Kinshasa alinga wakufati papa Fisto alinga wakufati papa Fisto kundi mobali na Angola difficulté ebandanga ya kosakala te papa Fisto na futa mbongo mwa moko pardon 6 mois msina ko futa wana pour futa 6 mois na futi 6 mois difficulté na keibo donc na bandi ko lela butu na kolela kaka na kolela kaka na zolela nga pe portugais malonga ezate tinde komoko boye o baloka na maka ndesa la kano abenga ngai koso bref basela nga bei billet basela nga na passeport papa Fisto jour musuna l'autre mobile nga na ndoto voilà 3 mois to 4 mois après liwana ye ebsinga moi sina ngai tozalaki na vie ya bien ya Kinshasa objectif na biso ezalaki ya okende poto mais cousin na nga oyo akosaki ngai na ye awa musala yango na mona te mais ti ememi nga na liwa nakufi na pasi mais nayebi ke liwa oyo nakufi no wana te c'est comme si babomi ngai donc bato wana na chambre ozalaki babanda ye koboma bango mais nayebi nanu te banda ye koboma bango banda na bomi biso mais nakoya koyebi biso plus tard nani nde abomi ngai et puis yo ndenge ali wana souffrance ndenge leki boye eza malamu te na kolinga objectif na biso ekokisama yo okokende poto lobi soki olamuki tala na se ya éponge okomona mbongo moko eza wana okobenga mese moko papa Fisto otanga komona ye mese moko Domingo numéro na ye yango oyo benga Domingo oyo bakosala yo ma démarche yo na bana bokende na Belgique tango okoma na Belgique okosala tout oben na bana wana mais boyebaki na kozala na bino papa Fisto histoire na ngai moko ye moko apesi lisolo na ye papa Fisto kotanga komona nga te beta lisolo oya kondima te andimi te mais lisolo ya ngai moko na siko na Belgique na Bruxelles na yekola mukaboye ezalaki ndoto abweneni c'est faut que mbala nga kufanya na liwa moko normal te po ye kuta na ko benga infirmière ke mutakufi ya kufa bana tukuna ndimi yango te papa Fisto ebike na tala nga pe na sambe dute na kende nga pe koteka na ye kozonga machin je n'oublierai jamais ça ezalaka un certain mercredi na ota ndoto wana mercredi jeudi siko samedi na kendaka koteka te na bina bongsa mwanda pa vanda ko nga ndengo wana tana na okomba tolala kala papa Fisto na musu kaka boyenga na bana na ngai na tombo la sa musu wana boye tala balia sa $, papa Fisto ya sika mbala moko esprit na ngai ezongi papa Fisto na pembeni ya manani wana na kati wana pembeni ya mbongo yango wana eza na numéro moto Domingo na se rappeler na ndoto na bi donc ndoto ngona beta na lota ezaki ndoto ezaki révélation papa Fisto na zwa numéro ya téléphone na composa na benga monsieur wana Domingo na benga ayambinga na kombo na ngai c'est madame Wentel kingani azosangisa portugais na lingala nga portugais uti ya mufantina ça va yoko ya te ngai na kotinda bato baya kozwa na ndaku boya mpona botraite document papa Fisto dimanche eleki lundi
mutuka ya kozwa biso na ndako na bana tokenda batraita biso document billet bima ya billet après billet pita passeport Domingo wana atikaki biso te papa fiston. Donc, basali sur ma démarche d'espace il y a 2 ou 3 3e mois. Papa fiston, Domingo wana joa biso. Tina aéroport, portugais ou mobulu, to leka ngai na mwasi, ngai na bana na ngai mibale. To koma na Belgique. To koma na Belgique. Détail moko pesa ki wana. Domingo ayesinga so komi na Belgique ko lingate obima. Boboaka na aéroport wana. Papa Fiston to koma na Belgique to boaka na aéroport bazwa biso. Bazwa biso. Histoire on a bêté Papa Fiston, ça fait 5 ans histoire pour les cas. Vie est comme normal. Sikoyo banda na koma Belgique na ota mbala ngamba moko. Na lota esko na musika to fala ina park moko boy na moni ekuna siko azo seka. Arate ba pembe gentil ayesi bana nga boya ao singa pesinga mbote na musika atenga kaka boy. Tango lobaka moko les morts ne sont pas mon bas fiston na pesa ka raison dans la vie. Ngala koma poto na miracle. Sika bo na soko bunda po bana oya ngai pe ya Kinshasa mibale wana ba ya pe na poto. Tala histoire oyanga. Pas fiston beta histoire oyanga. Est-ce que na banini cousin ya mobal nanga asala ki porte malheur toi là qui porte bonheur. Ce qui a ça qui pression pas cousin a été mobal nanga ayangola. Est-ce que moi qui ne poto na facilement na kisa de tomata. Bon, ce qui mobal nanga kufa kité. O elinga salama. Tala konteki, tala komamba. Histoire oyo pesinga ye mutu koswa. Yo moni yango ndenge nini. Lisolo oyo esuki awa. Ce qui sont intéressés, ça va, ce qui est intéressé, c'est au partager. Ce qui est partagé, peut-être, et que sungande komoko songolo, et sikamoko pakala. Est-ce que komi? Voilà, c'est un peu ça. Yo pe mutoto la biso, ce que sont les sola ko pesa benga biso. Ce que je biso te, komi tungusamate. Tindeke la biso audio aliso na toko bete yango kaka ndengo to bete yango soko lingi totanga kombo tokotanga kombo soki po boy totanga kombo te tokotanga kombo te biso fonctionnaka ndengo wana. Allez, portez-vous bien, santé de faire à tous, hein. Chap chap et tchara.